Pourquoi mibali ba obalaté na ba âge avancé mon mobali mo 35 ans pas na bango. Chati la Star TV. Abonnez-vous massivement. Basi pe alelo bi poani bo tula mingi mingi. Chati la Star TV. Abonnez-vous massivement. Pedi pena basi batuli. Mibali batuli. Oko imaginer na kalezala kaka o fimo boya kokisi 45 et pas na bango garçon mo kokisi 45 lelo penza suka. Chati la Star TV. Abonnez-vous massivement. Chati la Star. Groupe cinématographique La Liberté. Liberté! Bonjour, bonsoir les amis de l'internet dans Balobi Chati la Star TV, la chaîne numéro 1 sur YouTube. Balobi chaîne Nanga, chaîne Yo, chaîne Bango Balinganga pe na lela bino ya dega. Quand taba o balinganga te en tout cas pour nani bolinganga te parce que ngala leva bino ngala lela bino ya dega parce que bino de babone nanga, bino de bozala wana pour ngala zala parce que ba j'aime na bino, ba commentaire na bino, ba suggestion na bino, ba remarque na bino et ça la biso to za ba grande fille quoi. Donc merci à mon caméraman qui est derrière la caméra, mon réalisateur Joël Yanga, balobi un nouveau riche en devenir yé penan de mutasala bilili qui to connaît bon la Chati la Star boy. Donc venir na ongenga boy c'est lui hein balobi il est dans l'ombre Joël Yanga. Merci en single le motema qui jos maya maona Amy Winner. Elle c'est ma grande sœur propre depuis mais là balobi yo pose la wana pour la Chati la Star ko soutenir nga toujours. Merci à Naya Maël l'Africain libre mon papouche. Ye wana papouche nanga do ye pas la wana pour nanga mon partenaire office do ye pas wana pour nanga veut balobi lelo eza masola bolingo nde to ba kaka masola bolingo yango papa bolingo yango mama bolingo nde sala ke yo nanga to botama pour sans bolingo jamais to botama. Bolingo nde sala ke ngalo to botama parce que maman na papa balingana ki babalani baboti yo babotinga dans bolingo ne bolingo nde fo mingi mingi ezongaka bolingo mingi mingi ezalaka bolingo mingi mingi erenyaka na mitema na biso yango esalaka ba vrai bien masondo biso bolingo lelo tozobeta mpe tolobela mwa mokie ngalinga toloba biso na bino tosololaka nde nalobaka tosola entre biso na bino lelo bolingo la Kinshasa ekomi pas si fort crise ya bolingo ekoti na kini. Tu peux imaginer crise ya bolingo ekoti na kini bafani na ngai nadimine mwa volume ya TV na ngai mokie tokangi mwa volume ya TV na biso mokie parce que ezokota mwa mokie tokangi volume ya TV na biso mokie. Crise ya bolingo ekoti na kati ya kini crise ya bolingo ekoti na kati ya kini na ndenge osakana te donc vedi mpena basi batuli mibali batuli okoimagine na kala ezalaka kaka o fimo boya kokisi 45 epa na bango garçon mo kokisi 45 lelo penza suka tovandi tosololi na bakamarade na bami tosali mo analyse tobi yango bato baobala te pourquoi bafi baobala te pourquoi mibali baobala te na ba âge avancé omona mobali mo 35 ans epa na bango fi moko 35 ans epa na bango 40 ans epa na bango esama bon poani question mark nde baloba point d'interrogation poani esama bongo tomituni mibali ya mboka na biso baosala te tokondane mibali tokondane basi mwasi mosusu omona banda bota masala kindumba te asala ne mobulu te mais peut-être ase retrouve pa na bango ana 40 ans mwana te eloko te asala ne mpe bavie ya loyenge mpe te libala mpe ye na okande te po anini parce que na mboka na biso crise eya makasi non seulement ya bolingo ya mbongo mobali abala ndeni asala te salaire ya mokie asalaka bacope farci mpe libala eza molai oyo baparent na biso basengaka ba 4 ngulu taba
pesa kuna super à maman ay koma batata mwasi pe su ba super kamata basaki ya mungwa tout ça masanga dot osomona mutu po babala c'est plus de 10 000 $. Eh yaya ata yo moko ba jeune garçon ça kinyo baza mone lo te bala mwasi na 10 000 $ za wapi to tula la kata Kinshasa tu peux imaginer mibali ne so bana eloko te baza na mbongo te basi pe ya lelo ebi po ni bootula mingi les femmes ne travaillent pas moi ça oluka te moi ça za actif te na mondo ya lelo na Kinshasa ya lelo moi il faut télémat en tout et pour tout yo kanga maboko tanga classe oza diplômé oza gradué oza licencié musala eza tovandi okanga no maboko non teka luka bakop bafille ya lelo mola moi je suis une licencière naki oteka makala naki oteka fufu naki osala malewa mais non madame non mademoiselle il faut chercher parce que mibali pe ya lelo bakoma otala tu as quoi soki nakangami na mwasi oyo aluka mwa moke asala mwa mboye asala mwa théâtre aluka mwa business oyo nasangani na ye napesi ye mwa 1 000 $. Bongo yango ekoma mwa 2 000 ekoma mwa 3 000 ekoma mwa 4 000 tobalana siko yo ovanda epa ya bino okanga maboko na makolo tie sila milai manzaka milai kabela milai closure mais wana mobali te mwana te libala tu peux te marier à 40 ans 45 ans 50 ans oui mais kobota obota ajne kobota pe koma matata gynécologue simba zonga ba fibrome ba myome ba nini ba kirigiri moteke mabe koti mutu ekoti solution nango eza nini tokosala ndenge nini na kati ya kini na makambo oyo ya kobala te oyo lelo bakoma kose manke na biso basa poto bobala te la Kinshasa bino basa kini bozala babala te bozala na mibali te tozala mobali ndenge nini nos hommes ne travaillent pas tosuka boni sombele likambo nde suka ya makambo 100% bolingo na biso tolobelaka kaka teke tolobelaka bolingo tolobelaka mbetu tolobelaka non tolobelaka nyonso parce que na nyonso wana nde ezopesa biso mayele opesa biso makambo mama papa lamuka parce que so ovandi kaka bongo otula lona na kati ya Kinshasa parce que tootula baoyo base retrouva baza mibali baamukie lelo basi bakoma monkeri ya bato monkeri ya bazome monkeri ya baninga mona moninga mo abala alata alliance neti nga boye aofinga moninga abali te yo bala te osala boye te mama yo yebi pourquoi bala te oyebi te ta mosusu asala eloko ya mabe te akutana nde na bolingo te akutana nde na mobali te mibali nyonso akutana na bango mibali ya bato asala siko neti ndeni ase retrouva lelo aza deuxième femme na volonté na ye te asala pe ta mosusu mabe te mais choix eza te amonaka jésus okende na mwa mobali ya bato navandaka na se crochet wana na sa crochet plutôt peut-être ça va tenir masana ngo la volonté na ye moko te bolingo nde na kini ya te tunanga nini ndeko tunanga nini madame tunanga nini monsieur tunanga batelespectateur bolingo ya pasi soki te na moto alinga yango batela ye nesinga na batela mobali na nga moko nabatelaka elika soso na nga nabatelaka ye makasi mpo nayebi ke soki abimi kala balabala wawa mpo ana mobali malamu aza mobali oyo ayedaka bato parce que foza mobali oyo alingi yo akoyede na ntango apasi ata azobela asukeli mwa basani ayede yo atokeli mwa mai amatiseli yo tout ça ça compte et il y a deux hommes oyo basungaka basi te mwasi na moko yo obali otie na ndako mosungaka ye te ata mwasi azobela fièvre azolenga tokelanga ata mai na suka oboya wandoki wana yo démon 1 plus égale 1 so ntango yo ozoboya kosunga moninga ozoboya koyede te yo moko ozoboya koseyede parce que ye aza yo aza aide semblable na yo aza mopanzi na yo aza yo
un à un epesi un donc eza eloko moko donc yo na mobali na yo boza eloko moko yo na mwasi no boza eloko moko donc tosunganaka mama papa omoni moto oyo oza na ye wana nakita na boye mpona nenga so na oloba mama baseri nakita omoni sheri na yo wana boza na ye wana ye nde mobali ya vi na yo batela ye bongisa ye luka mbongo bosangisa bobalana libala ezalaka bongo papa omoni fi wana boviva na ye ye nde mwasi ya vi na yo encadre ye so aza na vi ya loyenge tia ye na se lakisa ye vi kotisa ye na cope yebisa eke mwasi abujaka na 21e siècle oyo mwasi abujaka mwasi aluka mbongo mpo bokende de l'avant soki tolandi kaka lelo ke tolanda mboka na biso tosalaka te totulaka nde totula boye tala totula basi ebele baza epa na bango mais soki nga na yo tosangani totie na se tobi yo un fois na nga mpe un fois na nga tosangana tobalana tokomi eloko moko donc mpona kosilisa chômage ya babolingo na kini seliba ya babolingo na kini eza kaka mwasi na mobali tosentraide tolingana ya solo topesa na bolingo tosungana totia misala na biso ange cope na biso aze soki nga ateka malewa mobali nanga kota na malewa edenga na malewa yo tiata boye mpo mbongo ekende liboso soki mpe mobali no atekaka basima kota na cope asima soki mobali no aza pousse-poussere yo mpe koma okumba pusu zala ata moto ya koarrange bapusu na ntongo arrange yango obongisi yango bato baye bazwi bamemi bakei c'est ce qu'on appelle aide semblable. Voilà, c'était la Chati la Star. On a mis un peu comme ça l'analyse mouké. Il y a pourquoi tozo balate na kin, pourquoi babolingo zo simbate, pourquoi ils ont un manque d'amour, pourquoi bolingo so les zo alate na kin, pourquoi basi ba otula, pourquoi mibali ba otula, basi kate ba otula, mibali pe batula. Mibali na kini pe batula na bango bara na bango na basite. Au moins azani na ba ne mibali mazanga ne bolingo. Azani na chérie de neti samedi boy. Avant que yemo na bara mela si sa lango azongi ndako bolingo ezate. Ako mo benga ba numéro nyo soza na téléphone basi ya bato. Wana mwasi na yote. Wana mobile na yote. Non maman, tchana se, luka mbali noti. Luka mwasi na yote. Bova kimia. Voilà. C'était la Chati la Star, la maman, la diva, la maman de Amunazo, la maman de Difani, hein, qui vous a parlé de l'amour, 100% love, 100% bolingo. Lui, ma solo et bolingo, on est macabo. Merci à Joël et Yanga. Hein, merci à Joël et Yanga, mon thème à moi, sinae. Mon thème à madame, nae. Hein, à Oumé, à Nangwene, nae. Merci aussi à Nansinga, le thème à Kios Maya, lui, mon thème à Mobali, nae. Moi, ça dit balade solo à tango. Merci à maman Nima, ma maman Césarine Omari, Balobi Yepe, elle est ma maman chérie, mon thème, maman Nico Tambo. Merci à tout le monde qui m'aime. Merci à Ndaya Maëlle, mon thème, à Sandra Bikotel et la force africaine. Babi Yepaza, mon thème, à moi, Sinaye. Eh, Talarani not, non, boire à Batu Bazala, Bami thème, à Babasi Nabango. Bon yo. Bon yo. Eh. Tingama oza na yo wana yende mobali na yo tchana se nalela bino ya fort ya dega nalobi yo pena ndongo za bon ozalo na mwasa sirte yo pena ndongo za bon ozalo na mbala sirte na ba ajo non mais luka pe mobali no moka sirte luka fiancé no moka sirte luka chéri no moka sirte ya to ke pe na ba bona na awa ba fête yango yote obimana nani ozana nani ka 3 4 5 6 non ne éviter sa makambo zo kendelele mutu na papa na confirmer te yote coronavirus était yote kezala mobile na yo moko bat ba confiner ki ati papa na mama yosko suka ndeni malilia ya hiver a poto e beta ki na pandi elanga ki chasse beta ki na makolo sali so ba géographie ndo sambwit. Merci beaucoup, moi je vous aime tant, gros bisous bye.